Billington a laissé le miso babounsara trop. Ouais. Babounsara trop ya kosanate parce que azana binemi belé pour balinga été mais ya linga bango. Donc il y a la sabon ngana linga bino bolinga ngati. La soa za combattre pas ba. Et pas bango ne suba balinga na ya wenge. Bango donc baina na ndako. Et ça là que pour bila bima le numéro 1 na bango. De ba komisa binemi na bango. Numéro 1 na bango. Ah ouais. Parce que vous avez un contrat de Billington na génération na bango. Wana bango to bala bala ba pongi ba gonfler. Mais Bill déjà sauté bango na mbeto. Pas seigneur. OK, bon que la seule pour bien regarder la forêt. Exact. Et vous allez rappeler. Toza wenge toza ba relation malamu te. Biso nyonso bana na lebi. Bana de na ndako na biso toza ida na papa na biso. Bana yoko yoko na te. To yoko na podium et to bimi libanda to binemi. Ba Gaulois bazali na village mo bamba bando fa bazali na village mo na France na Souka. Donc quoi ba balé. Ba Gaulois. Na ville moko na moko bando ben en Gol. Bazali ba peuple moko primitif. Primitif ni ola zeli ba peuple moko bazanga isika, ba peuple moko batakipaka bango te, bazala tina te. Na mboko bando zala. Le peuple moko bakipaka bino te. Batu bazanga ba bozana fallait te na misa batu. Ya omo ke petit ba comportement pe la tala bazana tina te, bazanga bateli ba loba basala analyse te. Olebo le mamba 10 na bino tout fait 10 na bino moko 14 featuring 40 chansons ata moko te tira le beta hymne national la izate. Il faut voir bien que Petit Fally a étouffé dynastie. Petit Fally ouais. Oh, il y a Fally. Il faut voir l'actualité, il y a visé à Petit Fally et Boma dit ce qu'il a fait. Salut, bienvenue, nous sommes Combaplice et moi je suis la Queendie, chers abonnés de partout où vous êtes. Abonnez-vous, likez, commentez et surtout partagez la vidéo pour rien rater. Chers abonnés, comme je viens de vous dire, nous sommes Combaplice et moi je suis Queendie. Tout ça la blog bien, toi la actualité, toi la m'envoie bien. Voilà, avant de commencer, je profite de dire un grand merci à Seigneur Jésus-Christ, maître des temps et des circonstances. Pourquoi pas un grand merci à toute l'équipe technique qui est là. Là, je vois Glordi Koulenduka, je te salue. Un grand merci aussi à Big Boss, à Jonathan Moundé depuis Londres. Et pourquoi pas Fabrice Ngomba, Bakabelinga Yotelara, Bafeti Angoyo, tout ces pays-là. Chers amours, comme je viens de vous dire, nous sommes Combaplice et moi je suis toujours la Queendie, toi la actualité, tu vas comme bien. Et aujourd'hui, sur ce plateau, je ne suis pas seule, je suis accompagnée avec Fondé le Père, les samouraïs certifiés. Là, je profite déjà de dire bonjour à Fondé le Père. Bonjour, grand prêtre mère, Queendie. Voilà, divine Queendie. Okay. Donc, il y a un et na moni pe na caméra kuna masana ni. Pardon, Loadi Koulenduka. Voilà. Il a film à Jésus. Et voilà, c'est le projet pour filmer Jésus place où il est à Zalaka. Ouais, on a reçu d'abord mon seigneur d'Angwe Billington, mon boss. Na pesi bambote belé sika zali na famille na Mobimba, bébé Bilnate, Bilian, Bilif, Bilson. Pe na pesi def jelo nzeta dollar ba mère venayo def jelo nzeta dollar def jelo nzeta dollar ba mère venayo et Jimmy jelo autorité morale zalaka pemi na def jelo et mon vieux Serge Bambia papa social citoyen européen qui est tout sur l'arabien et Rigen quoi mixage Belly construction Rigen quoi mixage Belly construction ba mère venabino et mon colonel Emeli Wanga mère venayo donc OK, merci beaucoup Fondé le Père comme d'hab to belle ta sur l'actualité Mimi to la Billington l'autre la samouraï. OK, voilà to banda déjà lelo to moni Billington to ebaye et pas maison et pas la wenge musique à maison mère. Est-ce que l'autre bolo baki bilan ya Billington est positif ko banda wenge musique ti elo Fondé ba samouraï bilan ya Billington est positif et les gars ku niveau donc positif on a dit mamuke les gars ku niveau les gars ku na nyonso wana donc et comment ku suka lokola mais bon nzamba za niveau te ya za nzambeti donc ba niveau nyonso za ye donc il toko donc maison mère lelo évolution peuple ya osaka na si mo moni ko longa maison mère ko sala carrière na ye tala pa ko carrière na ye aki ba francophonie ba stade ba Shankan Coupe d'Afrique Coupe du monde ba festival Amani donc
trace les makasi. Donc il y a mis tout très positif. Il y a quoi ça qu'on a goûté. Ok. Voilà. Est-ce que l'homme peut le baguer mi qui tourne pas combattre? Aza. Combattu. Oui, aza combattu. Il y a quoi ça qu'on a fait? Billy tourne dans les sels mais sur babounsara trop. Ouais. Il y a solo. Babounsara trop il y a quoi ça qu'on a fait parce que ça n'a binemi belé pour balinga gaité mais il y a linga bango. Donc il y a la saboni on a linga bino bolinga ngati. Voilà soit ça combattre ça combattre pas ba. Et pas ba on est suba balinga na ya wenge. Donc e bana na ndako. E bana na ndako. Pona libanda ennemi ya Billy Kinton azala te. Binemi ya Billy bazaka na ndako place bango ba uta. Et pas baninga na ye ba ene na bango na ba massa na ba petit na bango mususu. De ba komisa Billy ennemi na ye. Pour Billy ça pour et ça que pour Billy a mal numéro 1 na bango. De ba komisa ennemi na bango. Billy numéro 1 na bango. Ah ouais. Parce que mutasina contrat mutali bosso c'est Billy Kinton na génération na bango. Wana bango to bala bala ba pongi ba gonfler. Mais Billy déjà do sauter bango na mbeto. Donc mutasina contrat liboso na bango tout. Contrat dessiné na bra Congo. Pose wa mbongo contrat musique. Mutayibi ko signer na musique ba contrat ezala mutalakisa bango contrat. Mutalakisa bango nde bazoka sponsor. Mutalakisa bango nde basala orchestre. Donc on y va guerre wana. Ba fanta ba keto wana. Mais ba lié aza ipanza makita. Te mukolo kusolana bilo ba bila ba te bila zala. D'abord, Bill est bien très simple. Donc, Bill Kinton va bien bon côté. Bill Kinton a banga à mututé à respecter à moi. Pour Bill Zola pour moi, il y a face à face envers. A wotinda malobate. A wokuta nena bosilani, bobokani. Bill a été le roi battement ba keto, de ba faire bazara bombe le logo mona motema. Ba faire bazara on ba seleyo. Faire rigola. Bill Zola bon côté. Faire rigola na seleyo. Kasi na to so la comme on a faire na seleyo, on y a na seleyo. Na travailler na seleyo. C'est le travailleur faire. Casselo a rapporté parole. Ça c'est mon ami, mon confrère. Faire rigola ça va porter parole. C'est le Casselo comme numéro 1. Ba to benganende awa pour appeler qui va faire na les King Fali pour pas conseil qui va qu'il énergiciste. Tema ba golo ba linga yo komba Fali te ba mona ngonde ennemi. Ba goloir. Yango ba sanini ba bengana seleyo. Ma bolo bezasia. Balinga yo ba kombo ya Fali pupa te. Eh pas ya bateau yo ba solo la te na ferry. Et ba solo la te na Fali. Donc so solo na Fali. O solo la te na Fali, o solo na ferry. Mo solo na Fali, exact. Est-ce que c'est le yo après ce qui Fali conseil na ferry. Ba ba lobi c'est le yo azongeli Fali. Et on va longola ye. Mais Bill Kinton azaina ba unité ba Bill Kinton libanda ba ina bazala te ba bazaka na parler na ye. Non ba ya Bill Kinton bana ndako bana wili. Ah, faut fonder le père voilà. Relation nini oyo Bill Kinton azana na Fali pupa azo garder na Fali pupa lelo. Relation ku te Fali pupa na Bill Kinton ya kala ya lelo te bato bona ngondi eza lelo te. Bazaki na wenye musika maison mère bazaki netko bazaki wana besi beza yi quartier la te ezalaki pitira pays vie Victoria viva la musique muto mtazani mise na ye o bando sola na ye Bill Kinton déjà zaki ya bon terme na Fali ba sola déjà bakuta na basaka na bango kolongo ya bango bakisa le marquis Bill Kinton a les marquis de samouraï première émission a Fali pour na droit chemin basala ngona Bill Kinton na Congo Media Channel et pas ndeko biso gabana basele Fali ba fa na Bill Kinton boy Bill Kinton a Fali relation bandi le loté bato zongo lo basikate parce que ça musique bato zongo lo sondi bato bota musique o ba musique te oni ba bando la sabino musique des ara o bité ya kala Fali pupa e ba sola na Bill ba do sola na ferret pas sola na seleyo te Fali sali ba clip na seleyo ba sola na fer pon ngene meza la gité ennemi ngo komaka siko mama to rejoint tous à la paix ba mi so lundi bien on a dit bien on a base ya panza za Bill Kinton tesele yo Bill ba le roi ba la marquis ya panza ba ndaka Bill na le marquis pona musala bra Congo la ndaka Bill ayebi ke Bill mutabeta tindika lokito bazoluka mutabeta tindika lokito wega te Bill bakezo nde Bill aside contrat ya mbongo makasi po muteko misa millionnaire il monte que faire ko côté na quartier la te na $5,000 ya contrat mais Bill a mo signé contrat Bila il pense que Bila bamba landa ki muto ebi musala. So bamba zala ki fo batikala ne marki. Ba continuer. Et ba banza ngo déjà Bila. Oh ngana longwe nanga. Bino ba fort. Bo benga yeba kombo nyonso. So zala ki fo alinga continuer le market. On va continuer. Alinga continuer. OK, merci beaucoup fondé le père. Autre que le ba relation oyo Bila za on a Fali. Ezali kolo. Paye sous ce relation ba roi. Il faut pas comprendre ma mususu. Bill Kinton za roi animation Fali pour ba roi 5e génération. Fali pour parole. Roi 5e génération Bill Kinton roi animation comme écoute en Afrique dans le monde.
Oh, ça les seuls musiciens. Ba grand na biso baza ba musicien na biso ba grand baza. Mais ça musicien mo to ya grand ana ko ngaza copier ya Olega Bill Clinton. Grand musicien mo ta. Azate ba Kishasa amta copier ya Olega Bill Clinton ate. C'est vrai. Yebisa musicien mo bande ya mboka ya munene tanga kuma musicien na biso mo ki ngana idole na. Azala te mais Bill Clinton ba Flavie ba lubaka ba idole Bill ba Arafat. Arafat musicien ba na mwana ba Flavie ba Flavie. Ba Bill Clinton so hotel ba cheta sport ba ze belé ti ba libana mboka. Les autres n'ont pas pu se croire style là Bill Clinton. OK, ça va. Le bien relation. Donc, il y a Bill Clinton a fallu la relation Nzambe, donc Nzambe na Nzambe ba kutani ba sana ba pomte. Seigneur na ba Seigneur. OK, bon relation ni bien garder la faire. Exact. Et vous allez rappeler. Tozala wenge tozala ba relation malamu te. Biso nyonso banda na lebi. Banda de na ndako na biso tozali na papa na biso. Banda yo yoko na te. To yoko na na podium et to bimi libanda to binemi. Ya mo pe continuer. Quand c'est à dire le colo to zo na orchestre. Et Bill na fait répondre parce que tout le monde qui a la dynastie Bill Clinton là ça qui on a le bâtard na rosa la rocha a tiens pour nzembo na même. Grand maître Lwambo Makiadi ya moyo Papa Lutumba. Ah ya Bill loba Papa Lutumba loba ke mukolo ko kufa bakaki ko beta. Bakaki beta. Siko to na dynastie ya Bill ayo to. Hilo fela mama oya liboso ye wana koma na ye tilapia oya mibale Bill Clinton koma na ye dangwe oya misato jilete koma papa popi oya mine kakola koma papa social oya mitano selo yo koma na ye tenten c'est le koma na ye tenten Bill abora ye coutume mais azasu coutume te oma tenten Aza Poutine, vous connaissez Tintin. Te, vous Poutine, moi, je suis comme président de la République Mukolo. Na maison mère Azaka na cellule rabine change pas Bill Azaka da Bill Clinton. Vous avez chanté ba comme na Mukolo boda aussi le succès. Comme Poutine. Moi on me chaper question na répondre dans la limsa. Il y a mon lobby base. Relation ni boza l'amour. To za da relation malamu te parce que même Bible lobby ba to ba ta mon nzela mo so ba yo te ba kabonaka. To kabona déjà na bango parce que to yo kana raté. Mais comment on te dira la cause biso cause ezali ke toza na studio tozo préparer dynastie dynastie ezali projet ya Ferré Ferré misi dépasser ba lobiso muta bimi misi idée osangisa ba sesa bunzambe voilà idée ezali malamu bengi ba masana déjà Ferré na bi avant bengi ba sa ya ba 4 ba 5 ba sola raté abenga bila ya mbaraté ayiko benga bil mukolo pesa yiko so bonde bila no fina chomo bu appelle koti ah l'idée est ba kutani projet ça boye il faut que la disque biso so bana wenge to sangana ah malamu Bill Clinton atali simona mai bon et ça idée malamu malamu eza mabete mais obengi ba ninga to benga ba ninga tu mais so ba yoki ke yo za déjà awa ba ko sala nini ba ko ya po yo za pont Bill Clinton za parce que yem daleki bango tu na dynastie yem daleki bango bango nyonso na Ferré yo bi Ferré cérémonie ne sala akuta suna sidona Bill Clinton ne ba sele ona bi cérémonie ne sala ba akuta sidona Bill yo ba ngote mama ba kuma ko lolo ndiye ba to fete bona ne mukolo kolango parce que bazana seko ba na Bill Clinton bi Ferré makambo na lobango trop na mona soutien na lobango te parce que dynastie on peut bimé simbité 14 featuring 40 chansons ata mote zobeta Bill Ferré surtout c'est la disque ou poto bundisa mutu moko na za d'accord na ngote mais surtout c'est pour un projet bana wenge et ça malamu banda projet na projet générique ventone apesi ce papier call Bill Clinton na toi na lo remercier ou raté to boka wera na disque c'est le yo c'est la Ferré ngana c'est la Ferré yo ngana mission à Ferré déplacement kabe bandaki deko lo Bill Clinton na kufa ba moi dynastie ya ngwana dynastie kufilelo pour la Bill Clinton na dynastie générique ne mdezaki pont ya disque wengi batayo ba générique ba yo tala nzembo na sika asima parce que générique mdezaki pont parce que générique ne mdepesa ki sauce faire atali so générique bimi ko bimando disque c'est Bill Clinton faut ça ni to fina plan regarde auto le mot est très important le Bill Clinton le Bill artiste est belé basé ba identité na identité yemo faire ça na identité Bill Clinton yemo ni vidéo faire ça est-ce que faire ba faire na ndefu bongo na ba locks faire ba to so photo ya Bill na ba faire ya kalatia ngobona to tala ne bandela faire ne bandela Bill na de azara boga azara pembe nana na tchoko alo na muninga so nete ya Bill Clinton le za faire gola Bill a lobby yango bokuma ko imitenga do faire ba ngo ba bi visa face à Bill eza makambo so tele mise congolais belé za faire été na ba nan ba soleil wanga banani
Parce que Belé va imiter face à Bill. Na soleil Bon, yo mon soleil te micro mais ça face à Bill. Yo soleil on sera noir te nyamu yo yebaka yebongo. So tali bango nyonso. So mo so ba termina, so ba photo, ko cheka photo à Bill, so ba photo na bo cheka mona ba koma lo la Bill. Donc Bill a sala école maman osa. Tina bandako. Ya muso musicien te mona yana sengme tatouage kangi locks. Akoma ka lo la Bill. Ba nso ka lo. Bango to mo tamolo lo la Bill. Ok. Identité. Merci beaucoup, Fondé le Père. Tout est maintenant. Nathalie, maman. Tout est maintenant. Photo le bar. Photo panza benete kelelo. Tout le monde qui bi tout ça la vidéo moi bi le bi un artiste moko tout ça la clip nae ala tikande ala takina. Kasi on a le but. Ya mal jeté. Parce que d'abord c'est toi vérité. Photo ma vérité. Et bon on a zo ba. Et zo ba komo ya fega ngana tie mai na monoko. C'est le mot quand va faire rigoler. Kasi zo clip na ya bimisi awa zo na mal jeté na biso na plan B. So ya bande ko nga bo mo télécharger plan B obeti ga Bill Clinton mal jeté. Zo ba clip wana mal jeté. Tia ya ngona ya fega. Tala fega ya bimisi ki Bill. Pour ni bango balanda ka Bill po ba yeke face à Bill eza makambo. Ya moti bango ba ko mitubela ki bango moko o ba kunda Bill Clinton ba kunda kombo na ye po succès Bill esila bango moko ba yo bona ndako ko zo so na pona mutu mususu. Donc ba ko bimisela ba vérité ke ba kunda na nécropole ba koma kombo Bill Clinton na koma Babindombe ba tsaki so trois musiciens na sele yo ndako na mona tina sele tina Babindombe po tina ba to alandi zaka ya Bill. Po bango dawo misili saka na bango kala vo makambo afe ba wana kutunde ba kosela ifere mais Bill nde basala nini ba ko misili saka na bango déjà kala makambo na musique ndeni ba to mo benga mo ba ya babi ba ya sele ba za so ba starte ba bungisa métier ba ya kasi muto za su starte ba bengo ya na vie so za yinde sta ba bengo star babi star sele yo mais ba koma siko yo ba ya viens nga Babindombe na pese mbote respect ya za viens nga to na pomo na ite mais comme azana kawana yango ba yana peso yela ye nga so za na kawana ba tout à Bill do bino no so liboka ifuna 5 bino na ya voilà vous comprenez c'est la mode des Chine tous arabes la vérité faut tout le bar vérité parce que tous la démocratie voilà tout le monde qui concert à Fally Ipupa fini Bill Clinton niveau 0 ba bengoulu ba pese sur les visas artiste mobimba ba sur les visas qui mais tout le monde qui tout le monde Fally na Europe na kati ya France tout le monde Bill Clinton qui est Dubaï oto mona so ke effecté ba bomba ngote merci ba mo bazo mi tubela yona papa mikolo makasi bongo ba kokosa ba ngote même na bana na mikuse boya maba mikolo makasi ya o ni so bino boya maba yo ba golo wana papa mikolo bongo na ba age na bango bo vérifier likambote place mona ki monter ma beki ba yina Bill do ba ndo luka luka Bill na ba problème yo moni passeport à Bill te au moins te fallait à lobby que Bill m't'a invité mais bobimisi likambil ngulumaza ngulwe na sele ya fongoni munoko munene azoseka viena ngama biala uta ko beta makamda miso baby Bill Clinton ngabi via uto beta o eza miso na ete sigo soni na bango wapi yango est-ce lelo Fally Ipupa so linga bengisa moninga na roi Bill Clinton Fally Ipupa olika na TV olo bango ala bengisa moninga na roi aloba roi biso na biso ba roi yo muto invité na New Arena Bill Clinton osani okene no maman ba pesa Bill visa na kishasa ba bazate na ambassade o amona Fally Ipupa si ba kena Bill azwa visa awa ku na ya moto tuti moto leba moto na hôpital ba do filmer ba cha na internet e bo yo mona Bill Clinton na Fally Ipupa na ambassade e bi ndeni nini sa TikTok na internet siko makambo bango ba lobela nyoso na bazwa ifa zonga pe ba lobaki ezaki ya lukote biso ne ba ina Bill ifa zonga bazongi te poani ale ba sutuki Bill Clinton wapi libanda biso to bango libanda ya mboka nzamba place nzamba za mboka nzambe baye bagate bila za nzambe place za yebite a féliciter moninga na Fally Ipupa le king a lobi félicitations na Fally Ipupa mais na stade de Marseille na stade de France en 2025 na kozala invité pardon na stade de France ya Fally Ipupa a kozala invité Fally apesa invitation pesa te ba omona nsengo kudi bende pinetre likolo ya c'est ma bagolo ba geze sur le azwe visa est-ce que pour afkasi pona nini ke poto teke Dubai na visa yebiti signification bagolo elaksani
Togo Mexicain. Voilà. Mais il y a tel ça façon la bande en haut ça peut n'est pas pour moi. Aussi le bar qui Amélie qui donne auto féliciter fallait par rapport à trois la triple arène auto. Voilà. Événement en on. Après ça les années par rapport à félicitations obligé qui auto ça fallait. Oh mais ça il papa déjà roi le bien bon ngana lo bani ngana mbolombo. Pas une tournée américaine. Non. Abeti va concert na mairie. Non. Faire rigoler. Place Abeti de monité. Bah vidéo yo tangi new arena kasi tanga salo ya beti poto loba to sala ngo actualité ya fallait tangi new arena mais tanga pe salo beti na tournoi américain to lobela ngo sala ngo toujours baka ya beti ba sala zanga kombo takenda to mona baba kasi bazaka kuna bakenda ba tourisme bo ba ke problème te ba ndebe ba concert kasi to loba ma new arena bill to na fête yo pe loba kombo sala faire ya beti na États-Unis na pesa ngo félicitations te bill to fa pesa yo bill ngana o pesa ngana soda faire wa bill wa oh yo linga ngate kana loba ngamuna yo ngamuna ngane na ko défendre ngane o pesa collègue na ngaba baza kuna félicitations te ba fan de baza pourcentage to souhaiter te yo linga ngate na souhaiter bo lomo pona nini ba finga biso ba ngulumaza biso to pesi muto apesa biso o soit disant que apesa biso visa soit disant kasite to te soit disant pour ba visa ça te OK après ça les amis par rapport à ça par rapport à félicitations obligatoire apesa fani pour pas non chapeau fali pour pas mater les sous et comme ba 12 arena comment va combien et comment tu vas 12 basale multiplier basala minene carré continue molai donc bosine be présence de bozala to na stade de France 2024 aza mise congolais mama fallait aza ennemi na bisoté so ata bébé chanda beta to kende et bon pourquoi pas ba collègue so ba beta pe boki te faire avec ces pe ba collègue a wenye et c'est to finga ibango to lobaki siko et bon fallait so avec ces collègue na musique pas sineza c'est un problème de Nicolas to ben en zamba ba origine donc ozo classer ma fan c'est le origine te bango na il faut mutu faut comprendre comment ba fan na bango la kisarani OK ça va parce qu'on a un peu ce combat ba fan est-ce qu'on peut classer na origine là bas pesa ngai to bani ce qu'on a ba warrior ba warrior to bana ba samurai biso ne ba samurai ne biso ba marcha bumeno ba voilà biso nde toyena ba samurai de kombo ba samurai ute pa ba japonais ba samurai baza bato na bitumba do ba guerrier bato bazonga simate ya bile commando abunda tala simate yango skole kenda tout tika mwana kumba do commando to kenda kaka tozonga simate donc c'est-à-dire samurai baza ba guerrier kombo ba samurai ute pa ba japonais banyama na bitumba bato banga bitumba te c'est ça yango biso to banga ati to banga ati on bato ki ma voilà ba wa pe ba même cannabiso oui comment ba wa yo te pe ba américain ba pe ba guerrier banyama na bitumba bazonga simate on nge fali pe azonga simate azokende ka liboso voilà biso te kasi ba ko expliquer ba wa yo na ba samurai ba muso ba ko expliquer yo ngai te keno tuna na ba to da même lignée d'origine za moko to panza bi bo kenza moko de to kota boîte moko to kei donc voilà ba spiritas parce que ba spirit l'homme d'esprit ba mona ba ngote ba tabe esprit on ni wata mutu na tembe goga na zala esprit donc ba peut pas même lignée tout près de biso bon wa to ti ba samurai ba warrior ba spiritas Vilano ba villageois kasi ba début yo za mwana mboka ba villageois to wala yo ba déjà to suk ça ba golois na ba goloise to suk ça wana yo ya ba mo de lobi bien ba golois na ba goloise siko na y expliquer ba comment ba pesa mulai faut que na ngona mulai pe bien OK bien ba golois na ba goloise ay ça pe mulai explication ya ba mo siko po mezanine ya mo ba lobi ke mwana mususu ezobota bana ifo tala bakombo pesa bana soko pesi mwana komo mampasi akonyuka mana vina ye anozaka pasi na pasi so muni mwana pesi mwana komo nzala abanozala kanzala yo muli kombo ekwela par rapport à makambo na bizali bato asalaka neti kombo ye ba goloire yo lobi wana anzambe nanga ba goloire bazali na village mo bamba banofa bazali na village mo na France na suka donc on va baler les bagolois na ville moko na moko ba no en gol bazali ba peuple moko primitif ni la sene ba peuple moko bazanga isika ba peuple moko batakipaka bango te bazala tina te na mboko ba nozala donc ba moko ya nzala bakipaka bango te bazanga isika ofanda
Ndé général Jules César à leur époque a eu kozwa bango pour pesa bango valeur atindi bango guerre. Bokende bitumba. So bolongi bitumba e bozonga na mboka wana ba opesa bino isika yosa nini ya kofanda. Ndé ba golo ba kendanga bitumba pour ba valoriser ba pesa bango valeur. Général Jules César mtatinda bango. E ba kibitumba musu ba kufaka ba obabima kuma magba ba bikaka ndé ba ya kozonga. Ndé ba pesa bango isika ya kofanda. Donc signification ba golois eza bato bazanga bato atina te mais ba komisa bango na tina. Batate de komisa ba tina. Parce que wana komisa bango tina. Général do bitumba batindaka bango bakendaka kobunda. Nde ezongisaka bango ba koma bato. Do ya bango ezaki devoir makasi ba koma bato. Le roi bisote ki ba yebi ba guerrier. De ba to bota ba ba guerrier. Ya bango ezaki faut tinda ye akende ko kufa na guerre ba mususu bazo ba mususu ba kufi. So kena utuna bomba golo ba yebi signification te. Donc muta pesa kuma ba golo ndiye paye mo ayeba signification na ngote. Ba signification ndeni. Et bon e ba pesa ka contrat francophonie ya sinaka tanga la date na e. Atanga la tête ayiko sutuka ba pesa date le 4 obeta libanda parler du peuple. Et comme problème au clôturier. Ndenge mo pe kombo ba golo pesa ka yeba signification na ngote. So yeba signification na pesa te. Ba ninga ba pesa ba kombo na ba signification e petit samouraï e uta pa ba japonais guerrier. Wario e uta pa ba américain ba guerrier. Ba spiritat il y a même ka ba esprit. So e ba golo ata l'explication ba golo na kina omulai. Funa bando explica mboka bazaki mboka gold na mboka mo na France na kati gold. Donc tantôt balandaka kombo gola gold. Zo ne kombo ya mboka mo ba sabotaka bango nde. Mais eza kombo ya grand prêtre na bango. Kasi ngona lobi do ya landaki kombo ya mboka na gold. Zo ne gold wana mboka na bando linga bango te. Bazaki ya peuple mo primitif. Do peuple mo ba kipara binote. Bato bazanga ba bozana na valeur te na misa bato. Ya omo ke ba comportement pe la tala bazana tina te bazaka bateli ba loba basala analyse au lieu de mambadisi na bino tout fait 10 na bino moko 14 featuring 40 chansons ata mo te tira le beta hymne national izate. Hymne national izate. Kasi ça te? Mais oki Mamboui. O ba copier biso na bilamba. Wana générique na biso. Bill Clinton mo bimba yango na Mamboui. Bango Bill alobi kasi yo moni bilamba te na ba kriba voix Bill. Oh, mayele ya dynastie ya mwana babwaki na Mamboui. Donc eza générique ya Bill ya bango te. Lobangi oyoki ba générique na bino ofera bwaki ngana ba na yoki. Ba générique na Mamboui komo bazena ba komo mo ya makasi mususu Mamboui. Mususu apesa komo ni na 10 ya wana nini. Ya nzemo na bango mo ebeta komo na ngoni. Kikanyi bako tala bakombo. Mais kikanyi yo. Bibaka libana esa mwana mwa mkelo ba kikanyi yo. Olesa mwana batu munoko. Ko lia kutuna na lolemo. Ba kombo leika makasi pesa kombo mo simple. Mon problème. Pesa ko la mal jeté. Ba kombo français za la raté. Ka balingala kikangi yu. Ba nini? Pesa ya français mal jeté. Bana ba kombo kotanga ba gratuité enseignement iso fele. Oyoki mwambu te. Eza na lingala, eza na tiluba. So eza na français mal jeté na bi papa na biso fatia te classe au fele. Bana ba zongi li classe. So mal jeté na français na koloba ngo kikangi yu nini? Mamboui. Wana eza na biso ba luba. Eza ba luba. So ko service ko pese ko na yoki yango te mais comment on a Mamboui na reconnaître yango na iloko moko mais naturel na oyo yango te comment Mamboui wana na ba Mamboui ba se bela bandako ba Mamboui ba za bandako ba luba ba Mamboui za nini disque bon ça va eza question et yako fona tuna batinga to ya eyebe do na mito dictionnaire et dans mutu ya ba nungu mala actualité bi Mamboui wana ko étouffer actualité à triple arrêt de la Fally. Il faut voir bien que Petit Fally a étouffé dynastie. Petit Fally ouais. Oh il a Fally. Il faut voir que actualité il y a visé à Petit Fally et Boma disque à faire. Oh. Il veut dire que Petit Fally va comparer à disque à faire. Petit Fally va comparer à disque à faire. Na yo be batu nyoso ba mona kiango na faire yemo ba mo finga Petit Fally ba la disque ba mo finga Petit Fally. Oh, bango mo bisote lo banga o bango ba loba bisote ko répondre. Bango nde batu ba revesa ki yango ba misi dynastie na bango Fally na ma visa. Premier mutu Petit Fally, actualité Petit Fally e kundi dynastie. Actualité Petit Fally kuna dynastie. Dynastie to ba ki kangi eza. Ki ba kombo la ki makasi ki kangi ba tayebi ya hote. Mais écologie zo beta. Dala ba kombo wana zolo bana munoko eza banzemo mususu yemba mana babaka eza lokola banzemo exemple mbonge oh dozo yo kango kaka banzemo mususu babina kate yo banzemo babina kate oyanga bolingo na luka nazwi yo otene mate osima papa na suite plaisir à love Anissa oyo kango de na ba mede amede
nze mwana ezaka basere batina nanga autour na ba WhatsApp nze ame déplace yango ezaka nini mavina mpona ke Pio Kenda. Merci beaucoup pour Maman, nzembo wana okokaba mbongo na nzela. Tala nzembo wana opesa DJ mbongo. Eko tinde opesa mbongo na 4 bouteilles. 8 bouteilles. Eko bima. So fera ifo yekula na voix na ba nzembo ba nyasi ba ya ko caresser bongo ifo ezala. Ok, merci. Parce que nous sommes déjà presque arrivés à la fin. Toujours chiter. Tu nous as émission est au Bientôt chiter. Maman, ordinateur de travail. Ok, ça va. Macintosh est au travail. Quand même, on rappelle ma spirituelle. On rappelle. Héritier. On a montré un gagné na yoga été. Héritier da Bill a hérité. Bill est héritier. Et non, la team on que le coup faut héritier, on a pas Bill a pas hérité té. Ce qu'on peut l'année. Pour ba médecin na makile tout ça. Pour héritier ça ne mutema likuni en faire mututé. Wata za mutu na tembe. A kontaka na ye. Yamuki basala bien na Bill. Wata ba Bill ba bima na ndenge na ba kontaka na ndenge na bango baliko ba faire été faut azana na sima mutu. Il faut ba na sima ba sele ba fete. Wata oluki. Bill oluki. Ba kontana bana ba te mungi héritier na Bill Simba. So tel premier OK c'est héritier Bill m'dayo visiter. Ah toto mona conseil mo héritier bete na ville Bilaya. Donc moral esprit na bango Simba. Ya faire Simba raté na ba ninga ngba ofanda te. Pona keto na ye. OK ça va. Esi dawo ki da uponanga. Ya nani? Ya héritier watana binze monanzi. Ah oh ebenze ngakutu na lobeleke yango chapeau na sepeleke yango ba ngunya na ye ne ba seli yo ba taseka yo igite akomi na suka. Abongoli motema. Doso yemeli nzambe ndo bongoli motema. Tes questions. Bongoli motema te. Abongoli motema. Alors bien toutes les circonstances il faut kumisa komona ye. Nzambe il faut kumisa ye na ba ndenge nyonso. Biso to mona wera ba voyager na kata biso ndo sambela te. Vention e ba sala sida ilo liboso basengani. To kumisa ye na ba place nyonso to zali faut tanga komona pour yeza mettre la circonstance. Nzambe za anniversaire te. Et to ba pema o mutapisi biso ya ye. Uzana droit ko yemba ye. Parce que au côté studio, au seul une année, 365 jours, nous avons battu les pour y embellir, so y embellir, c'est mon comme bonwani. Beaucoup bon, les amabe. Voilà. Comment bon, les amabe. Tu babi a comme une souka, comme une frère. T'es seul, bah on ne va pas dans la souka. Bah ne va dans la souka. Bah oh bah oh bah on a bazar, le quoi bah qui est conscient. Ils ont le quoi bah mo. Bazar sorcellerie conscient. On débat dans le bar, on a bien dit tout le baka. Mais on a local fait mon touté. On a bien dit tout le baka. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin. Fonder le père. Bah nouveauté actualité na bino. Actualité na biso eza mo sene dango azaka libanda mboka bi Jésus nzamba lo bate place afanda. Yo bi mboka nzamba afanda. To baka afanda likolo. Bila nzamba bi to zaka libanda. Mikolo to zaka libanda. Donc mon seigneur azali libanda. Pour attirer bino petit Jésus ferré. To zaka na mabele ngana pap. Pour nzambe ba mona raité. Kasi Jésus to mona raité. Jésus ferré non? Kasi bila nzambe. Azali libanda mboka. Azo contrôler pays. Donc banakin bo télécharger mal jeté. Mal jeté ça na plan B. So betka Bill Clinton mal jeté. Au générique au bini bo sepeli. Et tout ça va voir jebeli. Moi to ba ngo ezati pour to boy ko pesa badata lokuta. Nde bata faire ba pesa ka. To lingi to sala makambo to salaka. To binto bo le 24 to ke ne poto bokete. To lingi to sala makambo to na Belgique. Bata to na Londres. Bata to na Paris. Tolingo ba sous-troté musique on va tous les aller sauter. Voilà. Donc il y a moi ba fanatique bolinga mo c'est dans Bill Clinton aza toujours en forme. Boza na bino kimia 2024 mama malamu eza pe fin 2024 ba pe malamu eza. Fin 2024 mama malamu eza. Fin 2024 mama malamu eza. Fin 2023 pe mama malamu eza li. Mama émission ma mère émission. Kende ozwa bana wana yaka utuna baba peso explication. Pièce baba explication ya bagoloa. Tuna ba. Okamara bagoloa makasi. Tena conseil na pesa baba changer parce que bizaleli na bango eza ndenge ya mboka o deba pesa bango valeur. Ba pesa bango de valeur pas général. Te bazo zonga siko ndenge basalaka na kala ki bato bo atina te. Zo ande ba pesa bango de valeur e ba kinaka bitumba baninga musu bakufaka baba zonga na mboka na pesa bango esika ba kuma déjà kufanda. Do ba il faut se comporter ndenge ba utaka bitumba bazonga na mboka. Mais bon bazo se comportera lokola débit ya mboka bande bando ina bango ki batatina te. Yango moni. Pour bango kuna bazana ba komo impoli de la presse. C'est que ozatina te. Bazana balani. Ba komo musu eza kuna. O nga impoli de la presse. Donc c'est que ozana tina te. Mutu ata impoli de ozana tina te na société. Comment impoli de la presse? Ba musu apelo
bazana ba kombo kuna so ba kombo na bazana ngo dans la société ozana tinate ba yebi dans la société ba ko poussa na note po oza mutu mo oza na moto te moni façon na bango yango zolanda bango nde na biso boti mona pese ko maman passe au banu mona ka passe na vie nde bango pe façon zolanda bango donc papier na ko bomba te nazana ba analyse ba analyser ba analyste nazana bango ebele tozo ko tianga musala pona osala livre on a la livre il y a un groupe nyonso dédicace dans junior tonda boande que je salue excellence et excellence Charles Mutamuntu ba te blessi mandaku et bana mo ambato zela record quoi et na moni subongo le magistrat JR Tawaba sali na yo respect na yo et au magistrat fiscayolo respect na yo et to ke nogolia bongo na restaurant Esplanade Yokoyama na Palanka. To ke nogolia bongo na restaurant Yokoyama na Palanka chez boss Alex Yokoyama. Bola ta kitoko retrouver pour vous se retrouver kitoko nyonso bon. Masa nga Fabrice Mangala na poto, mon ami Francis se déborde na Ferland et petit frère Pop Joël se Socrate aux États-Unis ba moto belé na Canada et tout le monde va fonder le père la Dimba qui mpo na Londres, petite terre et Rossi qui sat aussi dans Londres et mon capitaine Gisle Mbonga. Na piso moto belé Boss Ibra. Boss Ibra et Rodriguez Moke les silencieux de la ville, toute la ville en parle. Donc il y a bien en haut, ma sœur, ma merveille, et ma sœur, tout y a Luanda, partout. Il y a bien au pays, on appelle maman Nabiso divine, il y a eu un Massananga, tout, site Nabiso, Koba please. Koba, tout s'abonner na Koba please. Cliquez là, au moins en Koba, raisonnant en Koba de Damarawana. Please, si vous ça va abonner, ça va vivre quoi. Et ça la plaisir. Ok, merci beaucoup, Fondé le Père Nazar, ravi, au répondre à l'invitation à la mission. C'est le plateau qui tourne. Ok, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Là, je dis un grand merci à toute l'équipe technique qui est là. Là, je vois Gloire-Di, Koulendouka, Martin Les Bourgeois. Je vous salue. Merci beaucoup. Et puis, jamais. Chers abonnés, abonnez-vous, likez, commentez, surtout partagez cette vidéo pour rien rater concernant l'actualité. Et puis, Fabrice Ngoma depuis les États-Unis, Fabrice Ngoma, Fabrice Ngoma pour pangai. Na benyo 3 fois. Fabrice Ngoma ngapena yibio na makasi. Fabrice Ngoma ngapena yibio na makasi. Le boss américain Fabrice Ngoma fondé le père à yibio na makasi. Fabrice Ngoma. Il faut pas que la mutu mako Irène Missène de la pharmacie. Irène Missène de la pharmacie. Irène Missène la pharmacienne. Irène Missène la pharmacienne. Voilà, Irène Missène. Devoir ba komo yo pesa ngai. Bon na pesa bango numéro ba ko lwa numéro na WhatsApp. Vous êtes libre. Plus 243 89 66 76 932 plus 243 89 66 76 932 Yango na benga fondé le père. Ok, merci beaucoup à Irène Missène, la pharmacienne, la femme qui donne sans retour. Chers abonnés, restez connectés et surtout restez branchés. À la prochaine.